tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela bomoi Moni lengwa salama shiva kendaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango ezakoleka le temps passe. Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe. Amen. Moi c'est moi, et on ne suis pas ani makolo, na bakselata makolo, makambambongo. Mais ni tozo mona lelo mambo kanabiso. Mambo kasi to mona, dans mutaza la passe. Ba pesa bongo pona bata passe. Kaka yem taza na ngasani, atombe zango meke. OK, zamba lingi bisalelo na te. Amen. Amen. Max. Animete. Max, Dieu solé. Dieu solé. Dieu solé. Mais bela bana na nga bazo tambola na. Mama, nako sabino te za mona ba de kona mata matambola. Na ma place mususu na mwini wa pesa bande kona mo bayaka. Bazaka mi mo bakabola. Baza kombe 4. Bakabola kombe 50 na ko. Ata bolo mo za ni tema ya ba. Malamu kuna pia mkate mokote. Amen. Amen. Ndio mwenye nzami na susi wana ebo sima motema ya musenge Max avec Max. Ozape les tando mokyo yo le kaka. Okoki ko pelo biba ko mape atuna ki me pene sen. Ngeli kanisa ngi papa. Papa Isaïe 58 verset 7 Bible. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas. Ça va être ça, pas Max Ilkalis. Alors, bien boy, avec Max, Kabola Kalipa, Namuto Azananini, Nanzala, Nanda Kunayo, Koti Sabato Yakozanga Batbakelela, Koti Sakabao Nanda Kunayo, Balia Kapena Yolongo. Amen. Abisoko Moni de Konobo Lumu Nanzela, Kolekate, Kokangamisute, Kokangano Motemate, là tu sais là-bas. Amen. Mais avec le succès lobby, Kopesa Mokongote na bande Konayo. Amen. Et si quelqu'un qui s'en bien que Papa Max a parti de l'eau. Abi Kabola Kali Parapa. Mais ça n'a pas d'air sur ce pays. Il faut voir comment Amen. Manier paye l'équipe à l'ennemi Bassani. Et ça n'a pas d'air nous sommes on a pensé. Basomi bakilo et bangombe kwa pesa kama mbwa. Mais yozo balukana passe. Alors na motema wana ya maonza mamona ke pa Max habite Max. Kabola lipana bande kona yo. Koti sa bat bakelela na ndaku na yo. Lati sa bazangi bilamba ilamba kolata. Kopesa mokongo na baninga te. Ozo muke Kabola pe muke. Amen. Amen. Yo moni sika lisanga o tobengi partage to pesa nani e banda. Amen.
Amen. Et ceux qui te salaka yango, ceux qui bandaka, les apatoka comme mon wanani, zamba lumi na zela monseigne Max, tanga solo na habité papa. Zamba mtape sur le canissio. Papa tambongo basé belé na Congo, na mboko basé belé même na moki. Même à kanisa kaote. Des fois mon na zelo zoleka, azana jipipe, tanga avec le pipi azo luma. On dirait on y osa nyama yende mutu. Pas ezana mutuka. Amen. Or que motema wana biso ba msuto za na mote. Biso ta motema ko kabona nini? Li. Tali mingi ya bata. Est-ce que so mona to tandi biloko bo. Oso mona so tandi to ta yaki ba. Biso no mo ta ba tema. No mo yaki na mo. Biso mo pesa banani. Ba de ko na bino. To ya mo biso to na biso ko se na bino. Zamba ni to chola na kake. Meto ni na to sa na bo ba de ko na biso. Amen. Amen. Iko pena ngamu na bino. Na bolingo bana. Bana sala di ba muke to bato ba na bino. Yo ba exemple ali bino mingi. Pole sa ali bino mingi. Biso na bino ke sika soka to simana. Na bengi mama na biso Brigitte. Yeba za kana mboka ya France, ayaki na bale kile ba boya, azo ya kala milite. Azana mwa tolia muke, na muke ka opesa biso, nde na sima, ko linga kufunga na bilo ngo na bino. Biso na bino ozumo ila ba mpesika nzambe lokulu moi semul moi loso moi sukali bilolobi mokolo na mokolo na makambo nango tika nzambe apambola yo. Est-ce que vous savez quoi? Merci. Alléluia. Alléluia. Na tondi nesengo kumuna bino online. Des papa au et ça c'est mon mingi comme la bino à s'appelle Makasi andai ka comme la bino la bidili pour papa Max tout le temps à dire continuer la photo la bino alors on peut savoir témoignage moqué qu'on a retali ça le manzambe on a retali ça pas que la biso bato dès le bible le biso rozima moqué il va pas au kabwana badia amen. Les alliés canisiens ont depuis que la Nanda est bandée au côté de la Cathy. Dans le cas où Nanda est au moment où on n'a pas cité, Kadina a contribué au Yambe à Zaï côté Samaï. Alors, la passe n'a rien à Zaki en haut, à Zaï Luka délivrance et pas Zambé. Donc, du coup, la Zaï copié l'habitant de la Rosa délivrance ou Wapi. Malgré tout ça, on a tout ça fait un problème dans le monde. Amen. Mon ami papa lobby, il faut que nous ayons émotionnel sur ma classe. Donc du coup, avant qu'il y ait un jour, il faut se un téléphone là. La bonne là qui tellement, pour que l'on ait un babi dans l'aïe, il fallait l'appeler ça y est action de grâce. Tellement la temple est avec l'église de Bélé, à ce moment on appelle ça action de grâce. Ah bien, la personne de l'action de grâce est Bélé, la joue. Donc, à éviter dans le pays ça deux jours après, la vanita a goué, la route n'a pas été dans la batinanga, pour moi la téléphone n'a pas goué. Tiens YouTube, n'a pas YouTube. La vanita a goué, après on a mon émission à Albi. Là on a talaraé, là on a zaparanangay. Après tant qu'on a mon papa Max là Albi, c'était stable à il cliquait à frère au soir de bon. Insister et puis cliquer. La cliquer. La bandit Hollanda, on a vraiment attentionné. La bandit Hollanda. Après, tant que na souka na avec na na ba bio kati na souka. On a kataro. Abola esinga yo kati na souka o kamaloba. Tant na yoki papa Max a dit voilà. Na zana partage ton pain du sous-sous. Après le mail, il va manquer par rapport à ma veuve, à ma handicapée, orphelin, et tout chacun là. En tout cas, la Léla qui Nathalie Nana Bana. Dès que papa le bide de femme, on a ma biloko, on a ma bokolia. Nous autres, moi, ça m'a beaucoup touché. Kabi, il y a un autre dans la Zapoli. Quand on a le bin, on a au moni, parce
s'aimer. Ah bon, c'est vrai. Directement, la c'est là qui était bandé pour la maille. Dans un téléphone, la dernière Papa Max, le radier, pour les gars qui parlent mon corps. Avec un grand frère dans la bouteille. Naïba qui Papa Max té. Mais na bandi kolobe la Papa Max vit dans le quoi à côté na yépié. On dirait que tout serviteur de Dieu, mais ça peut serviteur. Et Adiko et Denga et au bout d'un papa Roger, la tenue s'amène et c'est et c'est maintenant ma casse c'est ça dès la bonne niveau. Bible ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Et il ne voit point arriver le bonheur. Et il habite le lieu privé du désert et l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend à racine vers le courant. Elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il n'est pas. Sinon, mais le rôle de Nzambe est beaucoup à Konaka. Et si la ligne a beaucoup il y a son plus comme d'abord notre chaîne sur le thème. Pour notre continuer, avec n'a monté mon retapé cet conseil. Donc d'abord on a conseil mon retapé pour la vie. Un sujet qui était banal de mon année. Un sujet qui n'a pas de la tique du kilo na pays. Il aussi gagné. Il l'a dit dans la tombe. Mais pour toi il y a qui n'a pas sali ABC. Les papa Max à lobby à Servaki, il y a plein de souffrances. La Zaki montre le bois Kamaki, même na Libota, lobby, les lots n'a pas monté, lobby n'a pas monté. Zanango, yango na penza bakosala kati na fana. Tozaka surtout mingi na foi. C'est vrai que tant qu'on mara devant les fêtes accomplies, donc ezaka olembi na 360 ça faut va faire 50 fois. Otali pe na poche za ni loro. Poteli ke pa ya Nzambe. Ngana kwa kamaki. Dans zaki na kwa kamaki. Na mipesa ya Kongo tangazela e kauti apoke église. Mais la quoi c'est qu'on dit malangati. Donc la zaro le balanga bougie to kende, bougie to zala boy. Na ndo mona kaniti ba oko sangai. Amen. Ba msupe kati na bino bazana bilaka wana. Mais bible lo même bano bazani ba parents, au soukité. On vit na bino lo bino taïda mozaza. Ngai na libota na ba kuma okama ngana. Matunyo so sala na ma. Tuni ba fingaki. Ba traiter na ba kombo nyuso. C'est vrai que besoin kozwa, moi l'osso, moi secret. Mais bon, j'ai la vie de prière à ma tasse. Il a pas on tient ba pesikat na bino ko samaka na prière. Bon, ça la raté tant boye ba pesino l'osso ke ka kolambi olie tene. Boye solo ba ke loko l'équipe prière zateye mo ba la tsaki bisango. C'est bon tangi na mokana Nzambe azako tika la disciple na akeko bata mapona sa prière. Moko na Kristo ndio to sasa ukika pendi. Amen. Amen. Mutio sa boka kingai. Nataka wale na kanisa no kingai. Jambo ana kone sa wale sa kingai. Alesa. Anoko ta biloko ezanga tina. Olela. Oliate. Papa, maman, n'a pas fait ah, après c'est tout le la kindo. Son colonna yo kilo ma pesi. Ga na bo se na luwa. Abanzambe como no ofi bodeni. Papa na mama na. Ame bonga na kufa na nga. Usi na liate. Son mama e sala bi une semaine.
c'est mon été, l'eau était sécrété. Amen. Les maisons, nous avons allé la mazali, nous avons pantalon à sali, nous avons sapato à sali, et à bonsoir. Et ce qui permet de pas me connaître, on a mon appel ça, ma vélo, il y a mingi, n'a pas kiti mingi. Amen. Il y a mon toujours sur la mazali, il y a un nenge utaki, nenge yaki. La mission, il y a un dossier de partage ton pain. Parce que pendant que nous bandaka, na loso, na sugali, na semoula, na lipa. Amen. Donc aussi ça na otali, nous va connaître de pesaka, neto kokoma na bilamba.
Vous fouillez, Anna. Vous fouillez. Voilà. Les accords de la famille, ils sont aussi au bimi na lombango pays. Aussi au bimi bango. Kuna sisi wana na milango msikiza. Maman, mais il m'a préparé la robe de la moine.
Ça marche, Charlotte, tu vas plus ça. C'est un bâtillon sur la suite. Maman, ma Charlotte, on a ta partie. Sont pas aussi presque. Il va y avoir. Pesa. Biloko oyo etikali na carton, papi. Ndeko, bosonga na place, bosonga na sima. Zonga na sima. Zonga na sima. Oui. Yo ya kineleni. Yo kabiso baba to bali kimia. Papi, vipeo baba kimia. Kepa, mama kepa. Bakene na image ya bien. Soki muto yebi liloba na Nzambe makasi, liloba kokangola ye, liloba ndeza na makoki ya kopesa o velo, ya kopesa o mbongo. Ba oyo pe bazwi lelo te boke na kanda te na lisili te. Lelo eza suka ndeko ngisi. Ayaki na makolo zongi na velo, sengo te. Mama bibi sengo te. Ayaki na makolo zongi na velo. Velo ya mibale. Velo oyo uti pe na Suisse, Pasteur Roger balobe pa na yo. Tozo pesa ndeko na biso aza na Suisse akanisi bandeko na biso. Alongoli bango na mabele. Amen, hein? Apesi bango makolo bazakaki. Ndo moni bandeko batambola bango bali nzela moko. Bazalaka kana se. Mais à cause ya ndeko na biso aza na Suisse, toboki Congo, bavelo apesaki yango bino beze pe na yo koyebisa ndeko wana nini. Na nzela partage mpe koyebisa ye. Ndeko na yo, en tout cas la sepelle ndeko ndeko apesi biso atini biso bavelo oyo. Et c'est moi qui on a fait tout pour lancer mais quand ici biso le nom biso ba vélo voilà na ndenge ya partage biso ba vélo voilà c'est pas que on a relaxé tout ça mais après voilà ndenge quand ici biso le nom ndenge ya partage on fait dans biso ba vélo ça m'a pas ça a pas volé On sombi yango na sombi yango te ozongo ndenge nini na sombi ndenge ya église ya partage na ndenge ya partage ofele ha ofele On fait Simbo. na pesi mbongo te Nzambe ya pamba. betela nkolo maboko. Ah, ndeko Julien Poussière, babimisi epe. Papa Julien. Papa Julien bimisi et toza na nini ya suka. Pardon chez Bomane. Tozo basi. Yoko mona ni? Nani? Ngimbi. Ah. Troisième kiti eza mpona ndeko na biso Ngimbi. Lelo mpe ezali mokolo na ye ayaki na kiti ya kobukana
mais na nzela ya partage mpe nzambe asepelaki azwa mpe kiti mosusu ya sika akoki kopusana mpe azwa kiti na ye lokola baninga mosusu bazwi nde bepusana yaka bapimatisa na kiti bapimatisa na kiti. Ah, Fanny, hein? C'est bon, ok. Papa Julien. Ndeko Kim, Kinchu Osombi. Bonjour, Nanzelani. Nanzela partage ton père. Hein? Alors, on va s'appeler Ndeko, on sur la kiti, on va s'appeler Ndeko. Sabango, merci. Lokola, basuningai, nakakikli. En tout cas, tambah pambola bang. Amen. Voilà, papa Julien au Bémissaï. Amen. Voilà, nous avons vu Gibi, Azozo Mandaku, na vélo na ye, Tonenge, Bakanisi, Lelo, na partage ton père. Amen. J'espère que comme il est là, Souka, nous sommes ici à notre départ, Papa Max, Pende, avancé na Souka, Maman Brigitte, à part pour la décoration, son camarade comme la Souka. Maman Bibi a le matin, Maman Bibi. Il n'est pas invité dans la sortie dans votre France. Maman Bibi, quand il y a la délégation, Maman Bibi, on va penser par rapport à l'activité d'aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde a la télé, mais compassion pour les Jésus que ça a dit dans l'envers de ceux qui peuvent organiser la vie. Tout ça n'a pas été que nous allons faire. Et de temps en temps, ça va sur la vie, surtout pour ça n'a pas été. En plus, ici, vous avez, on a dit merci à la frère Max, merci à la pasteur de qui on va loger, pour venir à Pessibiso, Mikanisiwana, pour ceux qui posent un papa, quand ils nous voyez, et il faut qu'on se fasse. Merci pour la mandate de gens qui à solliciter la vie, sauter en union, sur le route, là, et en France. Voilà, merci maman. Parce que M. Julien, un mot par rapport à l'activité d'aujourd'hui. Maman Charlotte, na comment ma maman veut Liloba. D'abord, je vous merci pour la Saint-Missibiso. Pour le Banazar, peut-être qu'il y a solo moto. Origine, absolument par la Zambie. Et ça, la fois, c'est un handicap. Et ça, la veuve. Et ça, la fois, ça, pour la Nabiso. Tozali mutu lokola yo. Lokola tozali lokola yo, ça va permettre que tout dans la société, Bolivie, ça, tolinga biso nzambe, tolinga na biso na biso. Et na katika na bolingo wana, nzambe apesi compassion na kati na papa Max, pe tosangani awa lelo, po ete solo bandeko bato na kosungana. Alors lisungi wana ekele musika. Nzambe apambola baoyo nyonso basungi biso na musika to na pembeni. Pe oyo aza na likanisi wana akosala ayeba na kosala ngo. E nayebi ke solo nzambe oyo ayebaka na kobosana te bolamu ya bato akoyeba na kopambola bino. Oyo ete solo veve azali charge ya nzambe oyo asungaka na nzela na leta mpe na nzela ya bato ya mitema malamu. Bato ya mitema malamu oyo batindeli biso bavelo mpona bahandikape oyo atindeli biso bilamba mpona baveve na barufele. Toza isu na besoin ya mingi surtout tolinga nzambe parce ye nde azali auteur ya makambo nyonso. Soko tolingi ye akopesa biso nyonso. Alors journée ya lelo nzambe apambola biso, apambola mpe bakonzi ya mboka na biso. Nzambe asunga bango bakala ya solo les personnes démunies. Na kombo na Christ topamboli bato nyonso mpe bandeko boke na France. Les veuves en France, nous vous saluons. Nous venons là-bas. Envoyez une invitation pour nous. Nous viendrons là-bas. Merci beaucoup. Merci maman, fais besoin de français. Mettez encore ma boko. Bazali Bato. Alors, tu peux bien sûr passer à Roger. Toujours remercier ta bande de la mission à Banda Moka. Nico Bazar en Suisse, Bazar en France, Bazar en Belgique, Nazi, l'Amérique, comme Bakanisi, la mission à partage de pain. Vraiment, les soumis d'Abino,
esali biso bien komona ke bato bayaki na bazongi na bavelo bazangaki bilamba bazwi bilamba vraimen nzambe abosana bino te apa. Comme l'a dit Papa Max, nous sommes venus de France et ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça aujourd'hui. Un instant, M. Julien, il faut y avoir le micro, vous pouvez utiliser celui-ci. Vas-y. Donc oui, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment réfléchir devant ce qu'on a pu voir. Et ça fait... nous sommes venus de France, c'est ce qu'on a dit Papa Max. Et nous avons donc avec grand plaisir faire partie de ce projet. On partage mon pain pour les gens vraiment qui sont vraiment dans la souffrance, dans la difficulté. Et, nous sommes ravis de faire partie de ce projet. Et voilà, soyez bénis. Amen. Merci Papa Julien. Les amis, vous avez aussi un mot à dire? Bonjour à tous. J'ai pris connaissance de ce projet récemment. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui faire partie de ce projet car j'aime les valeurs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Souka. Maman Brigitte. Maman Brigitte, Papa Julien. Maman Bibi. Maman passe à Nabiso. Maman passe à Naomi Balé. Maman passe à Nabiso. Papa Sibino, merci. Nous vous disons un grand merci d'être là parmi nous. Je crois que vous avez suivi, vous avez vu vous-même ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile. Que vous avez suivi des uns comme des autres, cela prouve combien les personnes vivant avec handicap souffrent. Ce sont des gens qui sont marginalisés, abandonnés, rejetés, oubliés, enterrés vivants. Nous espérons que vous serez nos interprètes en Europe. Par vous, nous osons croire que nous trouverons des partenaires pour que nous puissions faire avancer ce ministère qui est partage ton pain. Nalobi mabe, naïka qui peut maman Charlotte aya, na komba ba maman veuve, maman Charlotte a koloba. Mais avant maman Charlotte, naïna loba boy. Ton père si la bino merci. Boza na poto, boza lipai na lipai. Bino ba oyo, bolandaka biso na bémission. Bino ba oyo, botindelaka biso biloko. Nzamba lola akanisa bino. Nzamba lola asala bino malamu. Toza awa na Kinshasa, ndenge toti koloba na ali français. Ba orphelin, ba veuve, ba vieillard. Les personnes vivant avec handicap. Ba maman veuve. Bazali batu oyo na mokili na biso awa na Kinshasa. Ba sunola bango, ba mwaka bango, ba kunda bango. Tantina nzamba pesa kibiso likanisi ya kosala ministère oyo partage ton pain. Ezali kaka pona kosungaka bango na mwa muke toza na kozwa. Kosambela ezali malamu, kokila ezali malamu kasi kosalisa baninga baza na basi ezali na motuya mingi. Nzamba sepelaka tango tosungaka bandeko baza na kokelela, bandeko bazali na basi. Basali na nzambe bakonzi ya mboka bato ya ndenge na ndenge tomona bato kaka po joueur atie bi azwi $100,000 apesi ye. Tomona bato kaka po bayembi ye na nzembo azwi bambongo apesi. Mais tango boza kosunga ba mama veuve, boza kosunga ba orphelin, ba vieillard, ba personne vivant avec handicap, tala bandeko oyo bayaki na makolo bazongi na bavelo. Yokalisi ke nzamba kobosana bato batie misolo na bango. Olemba te kosala bolamu ndenge bilobi ye kosala malamu koba na kosala malamu parce que il faut que nous ezali que le bon Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est là. Prière maman Brigitte Abonde. Est-ce que Chila ko le belo? Asa no ba. Ah ok c'est. Maman Brigitte Abonde kuto bangi ko souvenir.
papa na tondi yo na komisi ezali nzambe olingono ozali kotalisaka ondosaka biso. Merci pour la journée lelo papa mabongisi oyo yo ndobongisaki yango papa. Merci na ndenge yo osangisi libota monene oyo yesu masiya nayebi ete eza ebandeli te eza mpe suka te papa na ndimi ete baoyo nyonso basili kolanda biso mokoma lelo okotondisa bango mpe na mara na mitema mpona koyeba kosunga bandeko oyo baza dans les besoins Seigneur Jésus. Natiki moma oyo lisukaki na maboko na yo natiki bandeko nyonso oyo bazali kati na esika oyo na maboko na yo ndenge basili kozonga yesu masiya azonga na bango tambola na bango yesu kristo natiki mpe bamama veve oyo baza kati na esika na maboko na yo ndenge mpe bakokima kozonga kati na bandako na bango zonga na bango natiki mpe ministère à partage ton père entre tes mains Seigneur pambola lisusu ministère oyo ekele mosika papa yo nde opesaki vision yo moko ndenge okokambela yango totiki nyonso kati na maboko na yo papa du début à la fin papa tozalaki na biso tosengi na yo merci encore Seigneur Jésus dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.